camarade ya l'échec na classe ezalaka récréation na la sortie l'échec alingaka récréation na la sortie l'échec alingaka tableau tebiki tableau eboma pato aza na monde na so ya chronique l'échec aye mutu asuka ye yo aye poto mutu asuka ye fala finga biso mpo azwa lupemba wana nga nateka dendo wapi do seka binanga te namoni mpa bikeni pia nateki dendo ateka dendo seka totekelango wapi seka bine biso te ala claire explique mpa tokutanaki natindelaki voice bosi atila no voice onga natindelaki ye asala émission te atila no voice onga natindelaki ye ye pa luka voice atindeli natinda te atindelaka bemission asalaka nasala voice pacho tobombaka koyebisi koloba na bato mpa tokutana nga na yo et salité tokutana wapi tokutana pa ya lempela binga naki porte-parole lempela papa lempela ina orchestre tata ina na Congo naki porte-parole ne wapi lempela ina orchestre kana lempela to sa papa chéri et dit badia tala mutu da na musique azo kemba non et dit badia tala mwana directeur ya banque grand nangani chauffeur ya gouverneur ya banque et dit badia tala mwana gouverneur ya banque et mwana directeur ya banque voilà ça mutu ya musique azo kemba te aza mutu afali ya tongo alingana ndule aza bon directeur ya marketing pour raisonner que bandaye ba conseil rebelle ba okepe bisike belle congolais lingara bongo bataka moi pilipila mungu pa batu baza goûter aza bon directeur pour pas jusqu'à la réussite et du badi davina ba boule ba avec kiss na ba moni bia kala wana jusqu'à sanction de obeta on rapide le communicateur ne belle na ba ke ba no luka poto et puis wakata na ntela to monia belle basala bango presque l'eau te fallait pas ça makambo no senga ne bango te asali makambo e moyo bia beti aye mo senga nango ba senga nango bango te mais mutema malamu kaka to kabula lipa parce que ngo zora ebele to sala ratio wana c'est style ba yembaki ba konye na bolingo ba vele biso ba wela ngobelo mo te ba liana na banda ko te ba lata na bilamba te bo ba swali lani musuma mo ya explication no gain na swala ka boy et ala ngo te po ba swali lani est-ce que Valérie n'est pas na ye ala tra bilamba na ye mo pa o pa na ye ba ne lo ba kangisi bango te elle écoute mon musique moi téléphone bonsoir les amis on a un rapport à bien pas bateau kazo yemba trop sur le basosté et ça n'a bien mingi alors yemba trop pas un chanteur bon chanteur alors qu'il a qui pasteur na TVT moi mon rôle ba mingi sumu kaka alors qu'il a qui porte parole na TVT parce que quand il a mon pas dans le kanga alinganga le bana ngota ba 2000 fois moi ça me dit tika na sanga ke mon pas là te satanga komolanga petit merveille raba bête là on chura ma bête Koli père na ngai lobi e koma ko signer contrat na blana pour les cacher les abongo wana père abotanga ata papa kolutu te ata papa lekite ata cousin te ata via quartier te mais papa biologique opena game ex mobala nana bilesi babota blana na mwana manana abaka siko komba papa ne na kota ke héritage alongola siko mavuza tia siko blana mosaka poto ke na facilité pour mavuza ezo retard comment mosaka fo ngana pesa pas moi non to pesa kombo ya ngai donc on va pesa kombo mosaka lokona naza mongala te nazo ona match akatela nga passe azara mavuzi c'est bon et somona daida binadam bara daida piano si on a exaucé Igwe de la forêt bara exaucé Ngiama si on a Héritiana Wata te bara hérité Kabea si on a Marco 6 El Mara de Mino te bara Marco 6 Ipupa si on a Davina Davina le pâte azate bara Davina Gola de yako sala aroza exemple tété face à le roi bana na za mavuzi mosaka to bangala te papa mukongo ma mulu bana zo mukona chaka vitabi ye fa papa ngala sa na pese kombo ya sa zo kombo mbala moti de ye za mavuzi ngane na mosaka mana tenga kiba commissionnaire ba yebisa ba yora zo kisela makarati le contraire na bagi c'est papa nem ta aussi na za ni za na kisha sa content aussi le to cinéma blo alim yana to cinéma bien à que le monde entier a ça la musique na mais allo ba susté akoma ba omba moi musique bien na beta na beta so musique petit na ya Victoria beta petit na Victoria Ronaldinho ça on le baba fila ba le baba ngote ma salle pour orchestre oh bah ma fille ma salle Ronaldinho ma salle ngote mais parle tellement ba muti ba yeki na vagwana faut nous koyemba otara miyembe la TV otara miyembe sur la TV kunga otara Emmanuel Macron sur la TV kunga otara les Agola sur la kunga ngapela lingi bongo soki bana ba voir wana so ba lingi foraka à salle orchestre pour la otara petit na ngai
ayeba koaredia misi asali orchestre te orchestre esimba te parce que Bocha Mosaka, tout rapidement du côté BCBG, mais yo, on aura toute la question pour la et il y en a un membre qui est belé la BCBG. Est-ce qu'on aura toujours membre effectif BCBG pour pas bien d'un côté on a pas le mais la de temps la TV du alongolinga c'est quoi bien on la cinquième mission net nine mon changement le on a ça pas ko shinga na pena mo saka na ke ça pas ko shinga ba revocayo roja le bon émission ni koko c'est la moutade émission na ko ça pas ko j'étais na ko toi même grade de ça même place tout ça ce n'était mon corps tout dépendant na papa chéri secrétaire général azali à lobby te Roger nganda le bras na Roger musique tina kufa na ça na Roger nganda musique te abi Roger a trois rôles bango te a deux fois secrétaire vieux qui sur lequel président na biso tisiko na solo lora na président nga bien ce pasteur a en contact na Jésus le reste c'est la absoluté donc na na mouvement na za détaché comprendre nazo balingwala te babanda te tapala trompe boka trompe nazo balingwala nde babanda te papa chéri détaché ngai le reste moi ça quand kokolo mazwa asala kana gombe naza détaché koto orchestre to uti Côte d'Ivoire to beti concert na Sophie Hotel wana à $500 américains place ezalaki te esalama kala makambo kala $500 500 balles toto beta conseil l'équipe tozongi tellement tobeti ba kermesse ebele atmosphère ebele fallait mouvement soit un mois à repos faut tout ça chaque fois tobeti ba concert ebele chaque année tu peux mara pour nous autres machine te yango botos des semaines moni to comprendre yango BCBG ferme de 5 ans et elle a un mois te yango BCBG des semaines et comment école ça ni pour te mais d'autres machines te même machine c'est un amortissement sur le ça il faut moi ba chrétien ninga ça là le retour c'est pas tout tu peux amortissement dans le serrage donc nous autres peut moi ba traiter ko piger ninga là donc ninga rasu to ça litro après je rappelle ça ka mouvement ta moi des semaines moi repos botala ba bileta bana ba mona bilona ba parler puis après on a boulaison comme d'hab atmosphère a bien un mois pour rater parce que des semaines voilà il y a tout le monde appelle ça gain tout ça accident habitué on souhaité ma propre guérison bon moi accident ça va libaku to quand on passe à beta libaku te quand on beta libaku na yolo te et c'est pas na biso abimaki bien azuma contre temps na makolo oh fini boulot ne pesa makolo na maboko au soleil là station na mutuelle de like ma propre guérison mbang donc Zamba Pambola, malade hier à Kara, Mbang, mais que malembe, donc chef le chose à l'aise, au Bicanae, à zone la boulot, mais minute à Tikindo, il n'a pas de il peut pas comment on va blesser. Non, on est à la place, Blaise de ça, Bendoina, c'est que Blaise. Il est pas aux États-Unis. Oui, tu es né. Pas bête, 16 ans, 15 ans la boulot. Blaise de ça, tout le temps, l'année. T'as beau t'amener à la frappe, n'est pas qu'à col, il y a un frappe, n'est qu'à col. Tout le temps, on est partout. Nicolas Mtazo Beta Sega, on a un boulot peuple sans problème. Ok. Il y a bon programme niveau on a pris concert il y a Côte d'Ivoire après repos. Il y a un programme dans la BCBG en tant que membre effectif. Car nous le bar toujours il y a BCBG programme. Ceux qui te vident répondent à tout au raison là. Rendez-vous dominical, il y a toujours une atmosphère. Ceux qui te donnent la place, on met ta tête, on aura l'atmosphère. Chaque dimanche, on est dans le lien habituel, tu mets ça en ango. Après, on a ban la poto. Il y a 3 jours d'affilée au total. Mais, le programme à poto, quand tu as remis ça, qu'est-ce que des potos? Tu remets ta peau. Papa Chiraza, menuisier, boulanger, artiste et musicien. Donc, ça, tout va misser ça là. Donc, les autres m'ont fait le dé. À remettre la Bataclan. Et Richard, tu as remettre la scène. Dans la scène musicale. Venez à mon père Azali na mon père est en Boroline. D'abord on va le 25 boy. Comment appeler Kimingai? Hippodrome. Il y a hippodrome de 25 j'espère. Donc à Zawana fallait pas au Kamula papa bisi to le Simba faire répéter le 26 azana. Ya to solo lango mais dans ba concert to le kanim bien ba to beta. Depuis papa Chera beta na poto. Dernièrement, tout le monde est papa chéri. Vous avez seulement bêtise avec moi, mon pied, la concert à Côte d'Ivoire. On a habité ta santé, je sais pas. Azam Moutou. Mais si tu as un choc à 2 mois. Et na boulot tout. Pas problème dans moi, ça là.
donc ndenge ezalaka kaka basisi répétition même jour na ntongo wana azwi avion akomi nakoyemba wana butu wana akoma kuna donc bato basinquiétaki voye betisaki moke mpo asalaki mpe mission mbala moko après mission ayemba mais ntango asengaki bango kaka 2 jours ya repos ayebi bina papa chéri ba 15 ba 16 ans bazwi bina zénith ya live bato baganga $500 bato basengi 10 bacomprendre ke yaza na corde vocale ekuba esi azika fois ntongo problème yaki te ya Blachard Mosaka dernièrement tomonaki awa ti sikoyo Joka Kabengele aza kosatake mingi na papa chéri na BCBG ke ye mutu asala papa chéri mutu alamusa vi baguerre elekaka nayebi te yo mpo ozalaka wana umeli 26 ans na orchestre ya BCBG nani ni Joka asapprochaka na bino na olingi BCBG nayebi te ozala ma clair ozala ma ouvert mpo te mpo kenda nayebi te mutu moko te azokoka vraimen korépondre Joka Kabengele nayebi te ngai nakorépondre Joka mabe te aza moto tosali na ye tovivre neti babon moment nakoki kokende na ndenge bazokende na ye na bato mosusu te tozalaka série moko omoni papa chéri abana biso l'ingratitude a un prix la gratitude aussi a un prix tozalaka série moko tous les presses ya Congo mpona maison mère mona ntango bakombo te toso esala faux eyebina moto azoyemba bino azalaka na réunion ya bachroniqueur ya maison mère tozangaka motu tozwi milolo na 33 Chitenge me bayaki mwa malili nde Joka ayaki ntango Joka ayaki non ana baverbe moko impossible ayebi kodorlote motu ayebi marketing atika biloko makasi mpe na mouvement l'homme ki amiloda nkoko ya ye mwana ayi na poso ya miliki tokobipe nzambe Jérémie soki 33 l'homme qui a pris les oiseaux à chanter l'homme qui a salé l'océan c'est Joka atika so biloko makasi esala papa chéri bamalema atima Joka ozokompona ngai nakomanke respect diku boye te eza gu te mutu na biso fo toyeba ndenge ya kobatela bondeko po kozala benemi ebele mokili ezokoma mokeko wana bami ebele mokili ezokoma monene akwa bo toswana lelo mpo lobi tosolola susu donc ntango noko nanga akendaki nde mwa fo nga personnellement nasepelaki te donc aza mpa na nga azomérite batika biloko oyo ti lelo esalaka mpe président na biso eza lisolo ya neti loba neti ndeni loboko na monoko presse na musique na bamusicien totambola na partenariat tokopera bien ye azwa gaz mpa na biso mpe mpa na ye toprofita mpe ndenge ezalaka c'est vice versa nzambe alinga so intérêt satan alingaka badepte nene intérêt so osambela te nzambe akotyakoka te otakisi te nzambe mpe akotyakoka te donc tobénéficie na ye mpe bénéficie na biso nga nakokende fo te nino koreproche mpona mille chose aza adulte azala bien tobatelaka bondeko na barespect ebele mpa na ye nakofinge te vraiment nga nakofinge te ok donc clair wana okofinga ye te tongo tosolola attaque analyste toyebi ke yo osolola bien tobimi na ntango toki na contre temps tozamaki motu apesaki so loboko parce que tous les chroniqueurs sauf rien mana osala tv donc emoso miso maya miso ke mutu ayambi ye mutu asali réunion na bato ya maison mare mais ye mutu akoyamba bino boke botikali 2 minutes bayambi bato ya maison mare bino bayamba bino te Joka mutu ayakotya biso poids entre tozalaki na ye donc mutu abongo fo kokanisa ta mwa bolamu asala biso mpo torépondre ye fo quoi voilà mamosu fo totikaka na biso yango eleki nango akolongola papa chéri akutaki papa chéri akadea mokulu akuta papa chéri asalela mololo mais nzoto via mutu ezala kwa libumu toliaka chaque jour nakolia biloko ya 15 ans te ifo toliakaka chaque jour donc apesa biso mwa makambo na ye savoir faire na ye savoir faire na ye biso mpe topesa ye ofai topesa ye voilà napesi mbote na Chico Samu velanga moko Chico Samu lumière atoza na Paris wana na la salle musicale Jacques Akale Mboka Maître Jonas Doudou Lobo en Afrique du Sud yoyebi Parfait Mwamba masalanga place Parfait Mwamba
Respect. Il y a personne ça, na maman sorti dans Maroc, on a muta trop. Bon, Mickey Dangote, peut s'embouter. Oh, Michael Dangote. L'homme à 300 000. Ça bien. Bamota trop, tout ça à Chicago, toi la mente et en tant qu'analyste, ton gars tout sur mon qui hein, tout sur la moi Richo Watanabe à Tobeta la scène musicale concert wana eloni ne patakio. Le pataki ngai dans communication et à la scène musicale. Mon artiste a salango presque à 80%. Nandeni ba marketeur bazana. Bazala qui met qui tout le temps dans la live, dans la émission. Vraiment ça qui campagne là jolie et ça le peut qui a fouté pe ba Karine Mokonzi ba mbongo. Mais oui. Era ba mbongo. Et puis il y a déjà bongo. Et puis n'est-ce pas bien a même peut te belé a ben si peu présent wera et ça qui a plaisir. Le concert très joli. Concert joli. Mais tout le monde a eu des centaines de potes et n'y a pas de qui n'a pas de stratégie dans le monde. À moi la maison mère. On a ma casse n'a pas strata. À moi la maison mère. Ce n'est que normal Simba. C'est une félicité qui a concert on a ce président Wera. Nandeni. Cause à la podium moi là presque oui musiciens balonga pa na yo. Faut avoir nerf solide. Ba fingaye. Baloba on peut monsieur baloba. Ba sanga ba pardon. Le problème est mais oui musiciens balonga pa na yembi là-bas. Sauter une ambulance, ba Bercy, ba Sarah Solo, ba Miss Kangandu, ba Arnaque, ba nani suna monaki, Merci Moana, Olivier. Presque oui musiciens pour la voyager la binaflé pas c'est cher. OK. Donc on sentit que baza pas na yo balongba mais la problème moi ça ni baza la maison mère. Donc on a ngaki puis moi il y a 6 personnes. Aïe la masse na santé Igo santé aïe la tacole yama ambulance aïe l'ambulance aïe la nani animateur ambulance ambulance a déjà pas quoi ta Igo santé t'es petit na Jamaïque aïe la Jamaïque aïe la soliste donc même na maison mère donc il faut décentraliser pouvoir. Donc, n'a pas gagné papa m'a dit à fou la talate. Mais en tant qu'analyste, tu sur le Cambo. Tu as dernièrement que bah mais c'est ça va voyager, ce qu'on voyager avec poto. Et là moi 2-3 dates. Dernièrement tout le monde a fait rigoler la femme les gars au salon, on a voyagé avec Naki à petit double Adidas Arena. Mais la kala ba c'est déjà qui a petit Zénith ça pas bête moi Bataka. À Robert moi Olympia mais il y a tout ça ma sous bon tu n'as habité Kotoana. Là on est le analyste. Parce que musique est Kamaki déjà. Et Kamaki fongoli. Taba fongoli to rosta bandela mbala moko ndenge wana te faut malembe même la douche mais bandana mutu simena nzoto. Faut malembe ti to rozo na besoin ndenge zalaki. Ah musique beti presque ba 15 à 16 to bola raté raison zati. Sur retenu ma politique ma tina musique. Parce que to beti bo. Et ça, les politiques, les rebelles, ils ont ombaté, ils ont Siliga. Toi, ils ont quitté, mais qui te veut, toi, ils ont médité, toi, ils ont déboraté, toi, ils ont. Ma bonne pas m'a fait arrêter. Tout ça, c'est une chance. Donc, raisonnement, moi, je vais tellement les cas, je côté musique. Tout le monde mandoule. Bisous, tout le monde mandoule. D'abord, il y a des Congolais. Mais les autres sont les ndoule et ça les mine. Au contraire, ma maman restaurant par moteka, quand personne n'a mis hôtel comment ça va? Moi divertissement côté belé, bon comment kota, to quand qui 16 ans pour rien. On va bénéficier là-bas dans les villes du Carao, vous avez été là gâté papa. Première chance de guerre à charge qui est. Deuxième de gouvernement. Troisième de parler du peuple. Non, on sommes en démon. Ça, c'est la part des choses, mais en politique, tu es un politicien. Vous avez besoin d'un doulé. Tous ont mon cœur. Ah, tu as besoin d'un parc, hein, des gars, pour le monde, parmi le tout, divertir, se divertir. Aux États-Unis, c'est trop compliqué. Il fallait changer moi pour dimension. Trop lingwala, trop bandal, trop vraiment le foot, il va venir mène l'état là. La champagne a tout ça l'émission de Chicago. Franchement, foot dans l'avion, qui n'a installé pour peut-être du pour papa chéri comme ça. Et raté rôle moi qui yolo, on y aura le waouh na yo, tu qui t'a monté ça l'émission. Tu avion, moi na bana moi Maria, boy. Moi, hôtel à Trump, boy, ça va bon, flatteur en pire à pas.
Ah. L'ambiance mosaka na ça va moi bateau et tambola boyende papa Cheral ko comme ça nga. Bolingi te bino ngana na na kitambo dimanche na quel ko mamilela na de donner nguma na pesi nombote. Lingwa bo zela ngate. Na zao. Papa so bala za. L'ambiance mosaka qui attaque communicateur tout monde Richo atana ba memi presque ba communicateur nani so ba Charlie Mpaka ba Dalimola ba tout merci na posa ba moté. Tant ouais ya kuta suna Dalimola kuta na Charlie Mpaka. Ba la maison mais. Yeah. Donc parce que 10 personnes ont coûté que 10. Mais là on a vu par contre 12. À ma grande surprise na moni a memi pas. Tu fais grand prêtre wata, il m'a pas une maison mais donc on va pas 13. Oh bah on les gars. Oh déjà conseil avec 8 personnes boyembi déjà. Donc ouais rapidement mataki et na bana na bana. Donc bolingo wana na amour wana wata la nango. Obi que conseil si na comme les félicitations maman merci ya na ngai. Pour la bongo, ce que l'on va bien ça mina batutu na tindaka. Qu'on fallait si va conseiller na félicitations ah merci Fanny. Donc na bon. Ma grande surprise dans mon pas mais pas tu aurais fait en tant que communicateur mais pas tu aurais fait a dit on a quel plan bon no te ka dendo na lingua là si je me trompe pas. Bon moni la vérité c'est qu'il est l'échec. Parce que camarade il y a l'échec na classe. Les a la récréation à la sortie. L'échec à récréation à la sortie. L'échec à tableau tu tableau bon. Pas tu as na monde na soit ya chronique. L'échec quoi yé mutasuka yé. Wa yé poto mutasuka. Yé. Fala finga biso pas zo lupemba wana. Ngana tega dendo wapi do seka bina mate. Na mon pas weekend pia na tega dendo. C'est to tega lango wapi. Seka bina biso te. Ah la claire explique me pas to kuta na tindela ke voice. Bo se ati la no voice on na tindela ki. Asa l'émission te. Ati la no voice on na tindela ki. Yé pas le voice atindela na tindela te. Ati na be mshasa la. Na sele voice pas cho. To bomba ko epsi ko bana batu pas to kuta na ngana yo. Et salité. Kokutana wapi? Kokutana pa lempela. Binga na porte parole lempela. Papa lempela ina okese tata ina na Congo. Na ki porte parole ne wapi. Lempela ina okese kana lempela to sa papa chéri. Lempela zo benga ngana pale na pesi mo chombote. Abenga so ko manzembo. To la sa ba pipi unzembo sera ba jessa. Ba didi kalombo. Ba pauvre Amangolo, ba Dolin, ba Lokis. So so nzembo la bandal. To benga nga pour la rebâtir ma parole, Moussala n'a rien à wenge. À part TV n'a pas parolier. Il y en a moi le lend. Dans la salle avec ma 3 boulots, 2 boulots, 4 boulots. Dans toute la mission, mon collègue n'a pas de salle à 3 dans la salle 4 à 5 boulots dans le mouvement. Sur la personne, il a peur avec les mots pas y parler. Sur la yé, bon, c'est ma chanson. Ce qu'on ne bourron paye la laxingaï, pas tu RFI. Tu refines à côté à la camion bourron pela donc bourron pela so basisi ba clip azora bilamba ba danseuse à kabeli pas tu refi to kuta na bongo ya kuta na zala lempela ina kuta na bourron pela biro ya bourron pela malala na camion ya lempela voice na tinela ga bimsa voice sango so boy na zo même voice na zala na tindelo Martin voice na tindela na zega répondre na to kuta na bon parce to bombaka na la mutu to na finga ba to ninga la ngati pour que tu aies la qualité. Moi, je suis dans la TV, na tega dendo, ngai, na ike porte parole lempe la roquette c'est ni. Alors permettre de ce groupe de te couper na ginayo. Ngam te rester na bourreau. La couper na uniforme ba des quartier ba na tara États-Unis. Mutao kabela ngo bourreau mpela. Na raza muto yo. Na ko la TV pacho. Ken piana. Petit na ngai nani peki sasa ba mimi na Zakari ba God vieux Zakari la personne ba moto posa na senga vieux Zakari pardon ali misanga ya na ba déplacement parole to salaka na aleki na buna kanta oyo répondre nga biso to ba bantu leki mtapusa na pa ya pa senga pardon senga vieux na Zakari pardon na kuta bango ba mimi maka tasu veste vieux Zakari to God ya vieux Zakari menga na na TV et ça quoi petit merveille rambo ba bloko ya mo so la TV non mon sera comme journaliste était mutumo professeur moi ya ki wa sali livre abingana kusala na sala bo ya ki journaliste yé na compte livre na ya mon ngana comme journaliste non na comme journaliste était vous comprenez là c'est petit mutumo chance mo c'est petit na merveille rambo tango ba fali ipupa muntu na ngai ba soleil ba Gibson ba na quartier latin yo zakite
Quand mon rapport qui porte-parole, par quartier, la tête porte-parole, avec une boule à dire, qu'est-ce qu'on a directeur à cabinet. Nous avons 20 fois, il y a la sauce fausse date. Directeur à cabinet à quartier, la tête porte-parole puis à quartier. Alors, on va y aller à Situmbo, là, on monte, là, raga. On va y aller à Situmbo. Après Situmbo, il y a fallait na Jeff na Texas, il y a Jeff Katad, Jeff Kabamba. Comment pas l'État Chamal. Après, on film, après, on film, on a Bonzo ou Charlie Prince. Après, Bonzo, Charlie Prince. Après, Charlie Prince, n'est la monnaie. Dans la bannière 20, Batuna Bango, si ma yaya 8e, ma bête à ma soleil va fallir. Tant on s'en va fallir, tant on s'en va fallir, il va soleil, aïe porte-parole, mais verra. Aïe porte-parole, t'as sur la TV. Mais ça va être ma solo. T'as travaillé la fin de la quartier, la tête, t'as travaillé la fin de la quartier, la tête, Texas, quartier, dioté. Mais t'as qu'à la Texas, quartier, la quartier, la tête, falli pour va quartier. Ok. Donc, Emmanuel Macron. Expliquez, on a expliqué pour comprendre que tu as plutôt ça. Ok, merci beaucoup. On a bandé quoi tu vas la bon chanteur Emmanuel Macron bon tenir en moi. On va écouter l'émission. Télé, il y a eu en moi. Bah toi tu vas écouter l'émission, on va partager biso hein. Biso c'est ça tu vas pas vérité bien pas n'importe quoi. Quand là tu sautes moi là, tu vas te moi du côté. Moi la vérité monsieur c'est pas toi bomba. Boti kanka bon. Pour ça tu vas coller l'histoire qui porte parole bani na biso. Mosaka Roger Ngandu deux éléments BCB. Mais bon coca ko organiser ko Sankara Rojani wa Merando Didier Limenene tozana na kutana na Atlanta. Après Didier Limenene King Tequila. Tamba sali Marie-Paul a lui porte parole de Dadi Moulaye. Dadi Moulaye famille on va aller papier na TNT à l'écran na TV moi fata ya bi licence. Donc nabi ma tout le ya. Mais beaucoup de gens sont de côté pour ça la moi union il y a ba to sala rango mais ba petit so ba ba faux boule to tika ba on rapport lycée bo sangana ça il faut le boulot me bébé le ba tout ba ba na lycée ba communicateur tel ba bébé boulot ko finga ba na ba argument solidité ba chercheur té ba on zo na ba briefing ba on bordir donc so ka fingi na mona le bien ba bonda boulot. C'est ma présence belé comme ma batte. Ouais, mon sac en tant qu'analyste toujours sur l'affaire rigole à Robert Kabongo le 26 avril là na arena place de Roland peut fallir pour pas betaki. Ni habité pour na yo non ça date sur là yo lamba on est. Lamba on bien la musique elle a boosté. Mon nazo la musique n'est réelle. Réelle il y a galactique. Ronaldo, Figo Baramos là on peut trouver Vinicius Mbappé gagne la musique ya bongo moi ce concurrence c'est exactement ya la moi mai et tu sais tout ça mais la porte que ça t'a pas ça la Bible les Genèse Apocalypse va pasteur mais ça t'a pas tiana ba comme on est yanké démon l'homme les 7 cornes de la bête le voleur à ça de Genèse Apocalypse puissant mais ça tout puissant alors on a la musique ya la bongo fallait bêti nous rien n'a pas fallu bien esprit et puis détermination que musique n'a pas été tata bêti tant pis comme bêti faire pas ya bêti wata pas ya bêti Fabrice pas signé bêti viens nous allons bêti pour venir allons manquer la guerre bêti rapper ya na rapper na donc na ngara batu moto bêti biso fait kala tete robeta na ngara bongo moi concurrence wana moi concurrence en biso non ça la honte maison mère boy biso boy le voyez là et ça la bien na époque tout moi me mara bateau ça là papa c'est avec des époques il ba fali na ba faire même quel quitte chauffeur avant la on va moto moko bato so ba na sima moto ko ça l'accident et le bateau de combattement il y a musique à Congo lelo moto même on fali pour pas même on bien nani on a évolution à musique à Congo pour l'instant kitoko ezo maso ba nigérien ba Macron à lobby bandal attends ba Congo na biso Congo pour na fali lelo c'est bon musique bongo na joie chance na répétition papa chéri Alexandre lettre à mon sarata tant de battre basé à mabamba babika battre basé mabamba ba modifier combo na bango dans on a ndenge na ndobo na okala tata bina le roi soleil moi et bara Sassou Nguesso deuxième na comme na le moi le roi de Bateke Omar Bongo au moins degré que président na tini lettre pas musicien changer comme on a libanga nanga
Dès que moi, même encore, je vais discours, je vais me conduire, Bandal, Fali Bongo. Partout sur ça, ça me rappelle bien. Vous pouvez m'appeler président Guinée équatoriale. Jet privé, papa, c'est même c'est la poto. Bongo. Mam tozo luka ya mwana musique faisons ma bongo. Un grand merci à Gibeko, après ce que peut mbote, toujours Gibeko, Gibeko pour se renouveler bien na Portland man, Landing Store. Gibeko ma blandine, se renouveler bien ou les mamis. Na blandine, la wana, amen, na dama wana. Pas ma blandine. Boîte na best man wana. Na dama. Yes, ba chance de place, ba longona, ba le placement bien, se renouveler bien na Portland man. Qui n'est pas Gibeko. Na Congo best man na palace. Ya best man, ya ba palace, ba bon ça restaurant c'est mais ba du placement bien calaming tête au pesa no ba adresse, la pesa mote bon on a donc crème ça. Donc crème, les vraies histoires. Ce au Yemen dans l'accent donc crème. Bon 1000 visas. Ah, 1000 visas, ya dans les makota bandala ça. Respect na yo quoi. Ya, ba longo dala c'est yo zoni. Ya, ba José Mayamba père du Brésil. Ba Dangote. Bango tu bala kaka ko bongisa makambo po la descente dans ngo oyana men et mon sac to to solo mukie to pusa mukie boye nga to solo mukie Fally Ipupa a obeta awa to concert na bité ce ko ebi a programme awa ouais la taille programme na Canada salle mo 21 000 places mais ba place était là autant bon ya awa a obeta awa pas bien so mama fort musique bien zongi Zara na liboro na bioteka na bioteka ben voilà. Grand problème les États-Unis système aux États-Unis, Fally Ipupa a obeta dimanche na Dallas, tu dis que c'est bon. A signé mardi a obeta na Atlanta. Et puis a yo ça mercredi na New York pour na yo ba jour à semaine wana na ninga ba sala kana mboka oyo toza yo pour na yo mo na ngondeni. Azana fidélité moko na ba fan na ye. Ba bien pesa ba ngolo bien. À respecter à bango si ça est la fanatique ça est le robot à souster parce que même ba journée fermée et à blaguer yo y bien wa biso tu auras la journée moi samedi mais ça même ba vendredi ba samedi ba dimanche donc on sait que aibi nini ba consommer la public na puis à respecter à bango donc les époques na tu as la choisir. Ok, tout le monde n'a pas tout mettre en concert yemoko ça ma mission tout ma visa. Mais pour ni kimuta ba ndengo na mto so mais ba uti na bango ba koya na bango ba ki ba concert moko boye ta so ba bengti na ba président ba ya makasi sengo na mo ba tebelete na se plaque parce que annoncer qui abete ki mo li solo ya ndenge guerre zolo kana est ne pena so zonyo kama j'avais aimé Fally Ipupa nzamba mona yo quoi nzamba mona yo oh nzamba mona ça la plaisir station na ye moko mais ça apte Olivier surtout ba robeta ba moko banani ba rosama mfala papa chéra au salango frère au salango wata au salango ba tu Olivier so belé ouais ataki na musika sika ni ataki fabriquer ça beti parce que yemo ba depuis ba ekwana mais parce que yemo depuis que ça master ya ki karame beta même yemo so ko bi bulono bi bulona musique banda rapé bon mot wenda yemo so ko bi bulona l'équipe est bien, la monde mindele ba bini Macron lobby donc voilà. Bravo Fally. OK. Donc tout ce monde qui dit ba ta vie ba communicateur na habite et dit ba ta le kaki annonce qui mutu monta alo bela combat Fally habite ndé pour le combat Fally boy et de choses qui autour ça peut dit ba ta za communicateur ya non attaque aligné soute ba le bela combat Fally parce que maintenant le bela combo ba musique ba non bela combo en mal voilà ba guerre na mo personnel musique ça on va faire play on ba guerre na yo bongo non na n'importe qui t'es pas Fally. Mais là, c'est les mêmes missions de l'idée. Parce que pas tout le temps. N'importe qui t'es pas Fally. Tout le chef à télé, à bête là. Ce que c'est le blague, on le blague. Et dit badia t'as télé, badia dit badia t'as télé. Et dit badia t'as la moussa y na musique à ok maintenant. Et dit badia t'as la moi na directeur ya banque. Grand anglais chauffeur ya gouverneur ya banque. Et dit badia t'as moi na gouverneur ya banque. Et moi na directeur ya banque. Voilà ça mutaye musique à ok mbate. Aza mutafali à tongo alingane ndule. Aza bon directeur marketing pour raisonner que banda ba conseiller belé. Ba ok pe bisque belé.
Congolais lingara bongo bachaka moi pilipina mungu pa batu baza goûter aza bon directeur pour pas jusqu'à la réussite et dit ba dit davina ba boule ba vieux kiss na ba moni bia kala wana jusqu'à sanction de obeta rapide OK mais ba tambula ba dada mais ba respecter ba calendrier est-ce que azo le orchestre c'est le plus sollicité bango donc ça bon directeur na ngoto ba pas communicateur na en tant que communicateur ba communicateur ne belé na ba ke ba ndolo poto et puis wakata na ntela to monia belé basala bango presque le hotel fallait pas ça makamune zo senga ne bango te asali makamune e moyo bia beti aye mo senga ngo ba senga ngo bango te mais mutema malamu kaka ke to kabula lipa parce que ngo zo rebelle to reconfirmer ne pas ba ke en peur de mal muta créer on s'est dit ba dia ta est-ce que yo on a sali peu fort alors bela bon pas no pas zo visa en peur de mal ngona et ça va congolais à bongo ba to ne belé wana ba zo visa nana le bela ba et di ba dia donc le bon repère que fumbo katango si mwa si mukolona regretaka musique apesa ka po bazo ba visa wana muta lobele bango prêt à fali et dit baguette est-ce que ça mona banquier au quartier na bango na ma campagne wana presque ba banquier peut-être maman mit peut-être maman a profit na ba mutaye na okemba na ndole ta mona mbone bandaka ja pona yo nenge ba ko fingana grand chauffeur à banque d'ailleurs chauffeur à gouverneur à banque d'ailleurs Robert papa maman moko de ba loto me di baguette pour papa na ça la banque ngai bien moi kala merci beaucoup bande ko tela biso daga anda be ba ba ibi di baguette en tant que Mosaka analyste au batutu balingaka do réclamer trop avec Mosaka ye to zane awa et to ngaito tellement mon qui dernièrement nanga to selon moi mon qui a passé na bi que ngolo belango trop te mais to ngolo belango moi na blana Mosaka habité mikolo bozita on so na tel nazo zo rapport à bien pas batu kazo yemba trop sur zo le basuste et ça n'a bien mingi alors yemba trop pas un chanteur bon chanteur a rock'n'roll qui pasteur na TVT moi mon rôle ba mingi sumu kaka a rock'n'roll qui porte parole na TVT parce que na mopa opo mopa na lukanga alingaka nga le bana ngota ba 2000 fois masa biletika na sanga ke mopa la te satanga komolanga petit merveille ba betela ngo chura mo betela ke mutu mandi mara Mosaka ye ni mara Mosaka so no mona net ba conseil que moi na pas bongo tel père tel fils na lokuta pondumba sa ke fo moi na za ndumba te ya dernièrement ato sa émission mo suka awa to mona ki blana Mosaka bi bon et façon moi senga pardon indirectement abi père na elle pour venir longola comment mavuzi aza comment Mosaka pour ana en considération pour na yo lelo o ce qui baé contrat yo nem to signer comment Mosaka font ngana peut pas moi nem to pese comme ya ngai donc on va pese combo Mosaka ko na za mungala te na zo on la match akatela na passe azara mavuzi c'est bon et ce mona daida binadam bara daida piano si on a exaucé Igwe de la forêt bara exaucé Ngiama si on a Héritiana Wata te bara hérité Kabea si on a Marco 6 El Mara de Minyo te bara Marco 6 Ipupa si on a Davina Davina le pâte azate bara Davina Gola de yako sala arozala exemple tété face à le roi bana na za mavuzi Mosaka to bangala te papa mukongo ma mulu bana zo mukona chaka vitabi ye fa papa ngala sa na pese kombo ya sa zo kombo mbala moti de ya za mavuzi ngane na Mosaka ya za mavuzi ya wale pas des affaires ipupa el marabio chez afali me bana bazaka ba ipupa bagola donc ya za mavuzi azab Mosaka pour le leçon contraire na bagi c'est papa nem ta aussi na za États-Unis za na Kinshasa content aussi le to cinéma blo alim yo na to cinéma bien à que le monde entier a ça la musique na aimé aloba susté akomana ba omba moi musique bien na beta na beta so musique petit na ya Victoria beta petit na Victoria Ronaldinho ça on le baba fila ba le baba ngote ma salle pour orchestre oh bah ba fila ba salle ba Ronaldinho ba salle ngote mais parle tellement ba wuti ba yeki na vagwana fon ko yemba otara miyembe la TV otara miyembe sur la TV kunga otara Emmanuel Macron sur la TV kunga otara les Agola sur la Kikunga mapela lingi bongo suki bana ba voir wana so ba lingi foraka
asali orchestre mpona yo otaka petit na ngai ayemba roi redi ya misi asali orchestre te orchestre esimba te na ndeni na Congo kosala orchestre eza mwa mpasi nasali 26 ans tamela na groupe d'accompagnement to azwi aloka azaka parolier azwi banzembu na ye akangi aluki chanteur moko emo asali 2 voix masa moko akoti na kati ateki bor na ye tiaki kosimba ndako mobenga bamasa mais pour le moment batela na mbongo na ye asala banzembu na ye banzembu na asala banzembu bien asala yango ye moko aluka orchestre te en tant que conseil en résumé à la caméra epa nanga asala na ndule te asala na orchestre te asala banzembu na bien bele aleka nango na batv ye moko mayemba yango ebele ke koloba soki balobisa boya aya na respect ya bato babima vaye nda omona mo ya musique respect na bakutu babima vaye surtout bakombo oyo kofinga bango na tv kolasa koyebi koleka bango eza komiboma tokana koleka na tv apa lutumba nda oleka na tv na parole na proverbe ta susu 4 mois mbala moko après 4 mois voisin kozoleka chaque mois nga lekaka chaque jour mais jamais nakoyebaka naleki voisin kwa naleki papa lutumba toujours nsima na bango yango bafulaka nga yango papa lutumba fakufala bi proverbe na ngai baataka jamais montre na lokolo kozanga ndenge apesa to air donc l'homme donne ce qu'il a voilà tokomokoma mona suka Blanchard Mosaka tozomona dernièrement Félix Wazekwa wana Koffi Olomide ministre asalaki mwa eloko moko boye abengisaki presque bamisien tu mais balekani bakara bamonani balekani esali mwa bien te nayebi te atake analyste yo omona ondeni te seulement bakulutu na biso basala mosala bango nde basalaka mais ke bagemo basalaka baswani bongo bayokani esimba susu te mpo batiaka loboko na poche ya zoba mbala moko mbala mibale zoba waye bayomi toyibake oyo basalaka biso wana se esila bayembaki bakonye na bolingo po bavele biso bakolango mpe lomo te balianaka na bandako te balatanaka bilamba te bo baswanelani mosu moko ya explike sono gere na biso yalaka boye eyaka nango te mpo baswanelani est grand valiaka ne pana ye alataka bilamba na ye mopa opa na ye bana eloko bakangisi bango te eloko kuti bango kaka musique mwa telefone baswanelani tokomi na suka Blanchard Mosaka nayebi te moi 2-3 personnes balandi yo bato basoutenaka yo quoi donc bana BCBG toujours parler des semaines tozongi na atmosphère kala te poto napesi mbote na papa chéri napesi mbote na mise tout